Toleki na mibe tosaleta. Pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. De kotala pe mabina te. 6e kolumbu te. 7e commandement koswana te kote. 9e futa mpaku ya leta. Moninga na yo kanda te. 11e ndima mabe mayomba tongulu ya mai kolia yango te. Asisi tusumbidi kangwa ku asisi tusumbidi asisi wa mwese swa mamwidu tela wasikiliza kangwa yindura asisi wa mwese kazilendi kwenda pambako asisi tusumbidi tela mawasikiliza kangwa ku
Yokela ngai kahona kona yo ekolo mulimu mwanga mozangi kimya nazwa esika mulimu mwanga mozangi yokela susu mwana wayo nazwa esika ona mulimu mwanga mozangi kimya mawana byanga mali susu mwana wayo olobatela kwama nazangi kimya olunayo sengaka kimya namoki olunayo ona sengaka olobatela nazangi kimya namokili oyo kimya namokili oyo olunayo ona sengaka
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Tokomi na ngonga oyo pe na mabota na lingomba pe mokili mobimba. Nzambe mosusu s'il vous plaît papa boleka liboso po ete bolelela biso epa ya papa. Mujina papa diangenda kuntima. Nzambi papa Simon Kimbangu Kiangani. Muwalaganyi seso ya gizege meno. Papa twaguhana tushiko twataga na gutwamadia yego fumu. Tufile kenda jaeja ivoni. Utangiza gukwata gudia idugo tubata mumasumu. Papa kenda jae twatoga ututotesele. Fumu wajia dilamba tudina dohasha mavu. Tala minzanu misongo. Yihemba gudifele la gwetu gudiaye. Tala gufwa. Tala jinzala. Hamikologo fumu. Dilu di mavu di gutumbwise milanu nyuma jetu yu datino haha muerdese kulubumbashi mukunda ngutukulise swanenu. Bonga lwa lusagu munu lwa guhima lwa kenda nukubonga kwenu. Papa anaye jile nganga nzambi jili muvutuga mabuwa di muya abambe awende mwabonga ahete mwabonga abate jimene ju wakato wa mozuela hagu nkamba haula jehane guhima mumavua mudidi. Ari kudilonda hakuza mungi na feti ya koma ituri na yo yale 27 avril. Mama mavua mudidi nwesu andimi agaswe. Turi kudilonda mukundanu kutumbwisa nukuhuwa lukumu lwataga na hakulegi eswe tuhete kuhima kangu la jinjela. Kuwenda kukale kwa bonga tuze tutangu kianga niva kutoka kwetu kenda jaye turi. Kudifelele yudu tutagenesela kifa kwae. Mujina da tata nudia mona nudia nyuma wabonga. Amen. Mbala ya mibale. Tokotanga na tokobanda na 9, tokosuka na 18. 1 Samuel chapitre. Mutuna makomi elobi na biso boye. Mwana. Sima ya kolia pe komela ana azongi na ndaku ya Yawe. Nganga nzambe Eli afandaki wana penepene ya porte. Motema ya ana etondaki na mawa. Asambeli Yawe na mai na mi pe alaki eboye. Ya nyoso ngai nazali moumbu na yo. Tala bapasi na ngai kobosa na ngai te yokela ngai mawa. Pesa ngai mwana ya mobali bongo na kopesa ye epai na yo libela po asalelaka yo. Bakokata suki na ye ata mokolo moko te. Lokola ana aumelaki mingi na kosambela Yawe, Eli azalaki kotala ye na monoko. Ana azalaki kosambela na se ya motema. Kaka monoko na ye nde moto ezalaki koningana. Kasi mongongo na ye ezalaki koyokana te. Bongo Eli akanisaki ete sila te. Kende kosilisa yango epai mosusu. Motema na ngai etondi na mawa pe na pasi. Israel apesa yo eloko oyo osengi ye. Pe ana azongi. Mokonzi azongisi. Moko azongi. Alei pe azalaki lisusu na elongi ya mawa te. Na kombo ya tata mwana. Mujinada ye tata mo jalunga na kianga ni Salomo. Kifule kia bonga pangani. Nzambi wa kenda. Nzambi wana shamba. Fumu ngezagale kupala yaye kutombea kwezagale kudieme. Ngudi nani? Ngala mujimo waye. Inyingu longe saika yeko yikale yaye. Nweme mulongeshi. Noane chadi kuiva.
ndaka lushuku lwa lamba lwa kishikishilo nonjo kuchunengena kenda nukushumba twatoka papa ungwitilize la sempre instrument présence spirituellement ngatoka fundwedi kisadikilo kya kulongeza nikishikishilo ngalisha hama kwaye mu mafumu tachu mu jinada ye tata mona mujani mawabonga amen na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu to tangi mikanda mibale na tongo ya lelo pe 12 préceptes ya église na biso to bandaki liboso na mokanda ya Exode chapitre 1 to bandaki kotanga na première verset toke kosuka na 17 ya mibale to tangaki mibeko na biso to mibeko zomi na lingomba ya mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso toke kosilisa na mokanda ya liboso ya Samuel na chapitre 1 verset 9 toke kosilisa na 18. Exode lakisi nini? Exode lakisi kobima soki kobima ezalaki kokota nde ezalaki liboso tata nzambe apesaka elaka na koko Abrahama ete libota na ye kokende boumbu na mokili mususu ya 400 tango elaka ekokaka bana Israel bakotaka na boumbu na Egypte bakotaka 70 personnes baumelaka kuna basalaka 430 ans babimaka 600 000 personnes batangaka bamama na bana te kasi batangaka mibali oyo bakokisaki 20 ans komata baye bazalaki makasi ya kobunda bitumba Moïse nde abimisaki bango tango bakomaki na ngomba ya Sinai tata nzambe apesaki bango mibeko zomi po ete batambola na yango pona nini tata nzambe azali bule esengeli bango pe bamibulisa paske bayekolaki bizaleli ya bapakano oyo esengelaki te tango bakomaki penepene kokota na mokili ya elaka tata nzambe ayebisaka Moïse ete apona banongi zomi na mibale po ete baki kotala mokili Moïse aponaki bakendaki kotala kokende pe kozonga na bango basalaka 40 jours tango bazongaka bapesaka sango epa ya Moïse Aaron pe lingomba mobimba ete mokili touti ezali kitoko eloko ya koluka kuna ezali te kasi likambo ya pasi oyo biso tomoni kuna ba habitant oyo baza kuna baza minene milai bambinga pona bitumba tokokoka na bango te biso tozomona na kaka lokola mayoyo liboso na bango message wana ezongisaka kondima ya bana Israel bayima imaki bakomaki kotuka Moïse koloba na ye ete olingaki otika biso tomesana na biso deja ata banyokolaka biso kasi tomesanaki kasi esika ozomema biso tokokoka kobunda na bango te nzambe asilikaki nzambe azalaka na mawa soki ozo reconnaître bolamu na ye te ayebisaka Moïse libota oyo lokola enzimeli ngai te na makambo masi oyo ngai nzambe nasali bango moko te akokota na mokili ya elaka bobele Josué na Caleb na bana oyo babotamaka na nzela pona nini Josué na Caleb José bateyaka baninga balakisaka bango munene ya tata nzambe makamu isi oyo nzambe asalaki na nzela kasi bandimelaka bango te bandimelaka kaka 10 personnes na yango bana Israel babimaka 600 000 personnes kasi mibale kaka nde bakotaka wana ezalaka na tango ya bana Israel lelo ekomi na tango na biso tata mama kimbangiste biso pe tozalaki batu te toyekolaki bizaleli ya bapakano kasi tango ngonga ebwetaki epai ya yo na ngai nde tokomaki bakimbangiste tozwi baptême tolandi papa Simon Kimbangu tozwi identité ya sika tokomi bacroyant na bacroyante tokomi bana mama mwilu na papa Simon Kimbangu ebongi tosalela ye tokumisa ye apesi biso mibeko po ete toyeba posa na ye ezali nini ye alingi nini ye alingi te yango na tongo lelo totangi mibeko oyo kasi mukolo ya lelo tokobeta sete na deuxième commandement oyo ebandi na 4e verset eke kosuka na 6e verset nini ezali kuna nzambe azali kokebisa azali koloba na bato oyo basambelaka bikeko pe oyo bafukamelaka yango asepelaka na bato wana te pona nini azali nzambe ya zuwa apesaka etumbu na 3e jusqu'à la 4e génération na ba oyo batosaka mibeko na ye te kasi apesaka esengo pe apambolaka na ba oyo batosaka ye pe bakumisaka ye tofukamela banzambe mususu te tokumisa kaka ye po ete soki ozali kokumisa ye ozali kosambela ye akosepelisa yo kasi soki ozokumisa ye te ozosambela ye te okomi kofukamela banzambe mususu ekozala pasi mpo na yo na ngai na mibeko toleki toye na mibeko na biso ya lingomba kuna tokobeta 7 na 8e commandement elobi nini kosala kisi te pe kokende epai ya nganga kisi te
mobeko tozwi yango a partir ya mobeko oyo tobeteli te na 10 commandements. Tata mama kimbangiste biso tozali na Nzambe oyo tomoni oyo toyebi identité na ye avant kati na biso alobi na biso nyonso tozali na yango posa tosenga epai na ye akopesa biso kasi pona nini tokenda koluka banzambe ya bapaya tokotaka na bandako banganga pona nini tolukaka bakisi pona nini mutu moko akoki ko servir des maîtres te soki ozo servir ba maître mibale okotosa mususu mutusu okotosa te kasi ye kuna na mibeko alobi nazali Nzambe ya zuwa nasepelaka te na ba oyo bafukamelaka bikeko kasi yo kimbangiste ngai kimbangiste bisika tokotaka yango tata tindaka biso tozali bana mapamboli tofukamela ye tokumisa ye po ete asepelisa biso na mibeko zomi na mibale ya lingomba toleki totangaki mokanda ya 1 Samuel chapitre 1 verset 9 toye kosuka na 18 mokanda oyo Samuel mutu akomaka yango Samuel azalaka nani Samuel tata na ye Elekana mama na ye Ana bazalaki bato ya libota ya Levi mama Ana na mawana motema oyo ye azalaki nango asengaka epai ya tata Nzambe po ete apesa ye mwana ya mobali tango azwaki ye apesaka ye kombo ya Samuel Samuel elingi koloba basengaka ye Samuel asalaka misala minei Samuel azalaka nganga Nzambe Samuel azalaka mosakoli Samuel azalaki mosambisi ye mutu aliboso atongaka ba classe ya basambisi Samuel amonanaka lokola Moïse ya mibale pona mosala na ye ya ki réformateur premier livre ya Samuel na deuxième livre ya Samuel ye kaka mutu akomaka yango te kasi basalisaka ye na Natana na Gada pe bato mosusu mikanda yango première pe deuxième ezalaka mokanda moko na Biblia ya ba Hébreu kasi na tango bayaka kosembola Biblia na monoko ya grec nde badivizaka yango en deux bongwana na yango babengaka yango ete la version de Septante esika totangi ezali histoire ya mama Ana mutu na makomi elobi na biso Ana abondeli Nzambe apesa ye mwana mobali nini ezali awa to nini Samuel akomeli biso awa toyebi malamu ezalaki na mboka moko tata moko azalaki wana kombo na ye Elekana azalaki na mwasi na ye to azalaki mobali azalaki na basi mibale mama Ana azalaki kozwaze mite to azalaki kobota te nde tindaka tata Elekana ke koluka mwasi ya mibale kombo na ye Penina kasi tango abali mwasi wana azalaki kobota mwasi wana akomaki lolendo tango nyonso kotukaka moninga kofingaka moninga kasi mama Ana azalaki ko répondre te tango nyonso bazalaki komata na Silo lokola biso ndenge tomataka na Yerusalemi eloko nini ezalaki kuna na Silo tempelo ezalaki nganga monene Eli pe azalaki na kotuka tango bazoki kopesa biloko tata Elekana azalaki kozwa biloko akaboli apesi eteni epa ya mama Penina na bana na ye kasi eteni ya monene azalaki kopesa epa ya mama Ana kasi mama Ana azalaki kaka na mawana motema azalaki mwasi ya komikitisa azalaki mwasi ya mabondeli tata Elekana lokola lingaki mama Ana mingi malgré azalaki kobota te ndapusanaki penepene na ye kotuna ye An ngai na leki bana zomi te pona nini ozali mawa ozali kolia te pona nini Ana répondaka te azalaka na pasi na motema ndapusanaka kendaka penepene na kilongo pona kolela epai ya Nzambe na ye esengo na ba oyo bachaka eliki epai ya tata Nzambe Ana fukamaka na kilongo tata na mama to respectaka kilongo na biso akendaki kolela epai ya Nzambe na ye tango azali kobondela maya misu munoko na ye kaka bimbeko ezalaki koningana nganga Eli nganga monene azalaki wana aye kotuna mwasi oyo milango na yo ekosila mukolo nini mama Ana atali munene ya nganga Nzambe a répondaka avec respect na komikitisa mokonzi na langwe masanga te komona ngai lokola mwasi ya pamba te nazali na pasi na motema na yo kosenga epai ya Nzambe apesa nga mwana mobali tango akopesa ngai ye na kozongisela ye bakotikala kokata ye suki na ye ata mokolo moko te mokonzi apambolaka ye nganga Eli alobaka na tika ete Nzambe ya Israel oyo yo kosambela apesa yo oyo yo koluka mama Ana azongisaka mokonzi yo pe kobosa na ngai te kanisa ngai
Tango azongaka abangwisaka mai ya misu, aliaka, asepelaka. Nini esalamaka wana? Ezali komikitisa mabondeli. Na sima ya mabondeli na ye kosenga na ye ya solo, mama nazwaka esengo, azwaka mwana mobali, abotaka Samuel. Oyo touti kotanga toyebi makambo Samuel asalaka, azalaka nganga nzambe, azalaka mosakoli, azalaka mosambisi. Ye mutu ya liboso atongaka ba klase ya basambisi pona nini? Asengaka ye pa ya tata nzambe. Elaka ya mama Ana malgré pasi na ye ayaka, elaka oyo alaka azongiselaka ye tata nzambe, ayaka kotike na maboko ya nganga Eli, akolaka na bizaleli ya nganga Eli. Me nini tomonaka wana? Nganga Eli azalaki nganga munene, bana na ye bazalaki kotosa te. Me mwana oyo abokwamaki lokola mama na ye asengaki na mutema moko na kotuka na pasi, Samuel akomi mikanda tozali kotanga. Me Penina oyo azalaki na bana ebele, azotuka moninga kofinga kochola, bana na ye tomonaka bango te, bakomama na Bible te. Nini tokozwa na sujet ya libondeli? Tozali na periode ya mama mwilu. Biso ba mama tozalaki batu te, soki lelo tokomi koteya, tokomi kotelema bisika nyonso batata bazali, c'est grâce ya mwasi moko, mwasi ya malonga, mwasi ya mabondeli, mama mwilu Marie Kiawanga Nditani, oya simbaki lingomba, oya batelaki lingomba pendant 38 ans, na pasi pe kolela, kasi abosanaki mabondeli te. Elonga ya mama mwilu emonanaki na mabondeli, amonaki pasi, anyokwamaki, kasi atikaki mabondeli te. Lelo biso nyonso tokomi boye grâce ya mama mwilu. Esengeli tokumisa ye, esengeli tosanzola ye, esengeli toyembela ye. Ndakisa nini alakisi biso? Mabondeli. Mama na soki alongaka grâce ya mabondeli, mama mwilu soki alongaka grâce ya mabondeli. Elingi koloba biso pe soki tokolonga tozala makasi na mabondeli. Mama na likambo tokokende na yango na mokolo ya lelo. Lelo ezali mercredi o tokanisaka pasi ya nkolo Yesu, pasi ya tata Simwe Kimbangu, pasi ya mama mwilu, pasi ya banvala. Totelema na mabondeli, tosala maye bazali kotinda biso po ete mokolo ya suka tolonga na bango elongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Totelema tosambela. Tusamba. Tato eto dina mazulu, bika nkumbwa kuyanti tuswa, bika kifumu kia kukiza, bika luzololo kulovanga mavantoto pe bonso mu mazulu. Jakwetu kwa lumbu kalumbu, utuvana elumbu eki, utuyambudila mfuka zeto, boso beto peto yambudidi batuvidi mfuka, kututwalani mpuku munuko, kasi ututanina muko wambi, kaji kyaku kimfumu yengolo yenkembo yamvu, mukumbwa se mwana etata mwana velela. Amen. Tosengi nzembo ya batu bansu. Mama mwilu ngeye ngudya bana, utusongezola twakembela. 1, 2, 3. Mama mwilu ngudya bana, nkembwe zulu se ukulumuka. Mukembo twizikembela, lumbwe kikansi lulu, nani wazaya beto mpe twakembela. Kwangeye mama twizididila, mama mwilu ngeye ngudya bana, utusongezola twakembela. Nkembwe zulu si ukulumuka, mama mwilu ngeye ngudya bana, utusongezola twakembela. Nkembwe zulu se ukulumuka.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya misatu mokolo ya tuku mibale na mibale pona sanza ya mine sanza ya avril mobumu nkoto mibale na tuku mibale na motoba mercredi le 22 avril 2026 tolandi matei mapesameli biso na maman Longi Kinga Lemba Eugénie yazali membre ya Fluki matei ya bongiseli biso na mikanda mibale atangeli biso mokanda mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale nzela ya yambo kino zomi na sambo atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe ya sukisi na mokanda ya liboso ya Samuel mokapo ya yambo nzela ya libwa kino zomi na motoba. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église et 1 Samuel chapitre 1 verset 9 à 18. Tokei naba communiqué. Kinzungidila kia iluselemi wunui kia tatu le 22 avril 2026 lumbu kia makananu lumbu twasilwa kwa nzambi eto mukuma kia ntinsani antungulu abisinsu sites historiques nzenza kenadiakako munsamu wowo twavewa beto babo tuzintungi yembangi za tata mwanda velela programme tusadilanga tutomene yozaya 14h beto babo tuka beto tuvuandanga mumumbanza yebeno lutuka mumavata kimbwabwani vantuala résidence ye mbantukulu ya nsinsani eto tusadila ye zitisa ntangu kadi nsungi twena insungi azimvula suwe ya nzambi eto nsinsani ya bantika ntangu ya mbote yetu avutuka ntangu ya mbote mumavata ye mwa motu vuandanga kwa beno lwena munsizanda evo muzi province nsinsa kaluvila kene woko lufila kaka mbongo evo contribution zeno kwa papa masampu nono mu agence Western Union kuku nkamba ngizulu yekisaluki ya mbote kwa betu baonsono afiki nkamba ezaliko yebisa na ba maman nyonso ya nation nkamba oye bafandi na bakan ba pèlerin pe ba section nyonso ete kolala na kolamuka tolamuka na pongi le 27 avril yango oyo tomi bongisa malamu na bikateli nyonso oyo tozwaki mama na mama apesa bikateli nyonso na mama présidente na ye ba mama présidente tosala makasi tolia nzete ya bololo sala makasi na yo na sensibilisation réussite ezala ya malamu bakado nyonso tobongisa pe $10 ya misala tobosana te tobosana pete nsinsani ya batata na ba maman le 26 avril 2026 ba maman présidente na ba camp ba section mouvement association pe service tobongisa kimbelekela na biso tosala kaka ndenge tokosalaka soki tata nzambe ya sepeli biso tozwi mapamboli ebongo opération Tchaku tobosana pe yango te signé maman présidente nationale Tuba Nzenzo programme yaba nsinsani ezali bongo lelo mercredi na pokwa lobby jeudi na pokwa pe samedi le 25 na pokwa nsinsani esengami na banganga nzambe banso tofandi awa na nkamba ete dimanche le 26 avril 2026 tokoleka na bakupe na biso oyo tozwaki na fête na biso ya le 12 avril 2026 notez bien toyebi epai ya tata nzambe bamataka maboko pamba te tomema biloko nyonso oyo eliamaka pondu kwanga fufu loso spaghetti sucre mai jus koni na ba poisson de mer mutu nyonso azanga mutu moko te azanga ezala banganga nzambe oyo bazali na ba section oyo ezali pembeni ya nkamba batombeli biso banso boyei malamu signé le président national ya aseki
Révérend Timbampaka Raymond. Sengami na bambuta ya chorale de dirigeants bakoya oyo bakoyoka bakombo na bango komonana na réunion ya lelo mercredi le 22 avril 2026 na tongo sima ntinsani ya mazut pona mwambli solo ya mokuse ya mosala ezali bongo révérend Mabengo Faustin, révérend Kipuku Munganga Floribert, révérend Masudi Mabwana Anakle, révérende Tambwe Mikobi Georgine, papa Nkingi Alfred, pe maman diaconesse Manzeke Mélanie, Mokwazanga te, pe Totosa Ngonga, poète Toumela te, signé par la direction de la grande chorale de dirigeants. Sengami na ba chauffeur, ba technicien, personnel, il y a aéroport, agent anti-incendie, conducteur, personnel de génie civil, aide-conducteur, élève mécanicien, aide-chauffeur, na ba membre mosusu était tobiangami na réunion monene, il y a direction générale, il y a transport, voie de communication, paix logistique, oyekosalema mokolo samedi, le 25 avril 2026, na ngonga ya 13h30, na bureau, il y a transport. Na kotala maye mabongisami, mokote azanga, boye malamu na bisobans, signé le directeur général, Moyamona Ndofunsu Pierre Pasteur. Koreki Nkamba, ezali koyebisa na ba membre nyons, ya Koreki, direction nationale, comité restreint, comité élargi, ba chef de service, naba adjoint na bango, était tokozala na réunion mokolo lelo mercredi, tokozala na réunion mokolo lelo mercredi le 22 avril 2026 na 17h na tribune ya monene na loboko ya mobali ya tribune d'honneur ya tata molimo mo centre. Soki banso biso banso tokokota soirée spirituelle ekozala malam boyeyi malam na biso banso, signé le directeur Papa Diacre Simon Lunkembisa, président national. Sengami na moyembi nyons oyo asalaki recensement bisoban sotokutana mokolo vendredi le 24 avril 2026 na 16h. To koyamba papa inspecteur ya ville sainte to ya ebele to ya maboko pamba te musala ekozala boyei malamu na banso, signé le directeur national Révérend Maloudi Mamfouana. Service, il y a protocole. Département, il y a Kondifa. Ezali kosenga na ba protocole nyons. Oyo bazalia wa nankamba était tukutana lelo mercredi le 22 avril na tongo simaya honneur ya tata mkonzi wa bule pona ba préparatif ya milulu na biso ya le 27 avril 2026 des séances de travail yango ekosalema awa na kati ya temple maman mokote azanga po milulu ya le 27 avril mikomi pene, signé maman Kilolo Jeannette, chef de département Kondifa, chef de département à Kondifa, adjointe quoi. Nantina ya bobongisi milulu miabiso mia le 3 octobre 2026 et Sengami et Sengeli tokutana biso bans les 4 camps na mokolo le mercredi le 22 avril na tribune ya Nene Sima ya Nsinsani ya Mazout ezali bongo lisanga ya balongani ya dirigeant Libadir coordination ya ville sainte de Sengami na ba chef de camp banso bomema kimbelekela pona bokundi ndeko na biso Jean-Claude Ntiala Lema oyo biso banso toyeba na kombo ya papa Miskas chef de camp nyons amema liste ya sika ya balongani na ya camp na ye motomoko te azanga tombeli bino banso boyeyi malamu signé pour la coordination de la ville sainte révérend Avudile Tchie Sanganga Nicodème. Association des époux et épouses, il y a protocole. Nantina, il y a likambo, il y a pass. To sango ya liwa, il y a époux nabiso, papantia la lema miskas, ndeko malamu na tango ya pass. To sengi na ba époux et épouses nyonso,
vendredi le 24 avril nzoto ekokoma na nkamba pe bokundi samedi bisobanso na lukengo en uniforme pona contribution toluka maman Miheko Pauline signé le président René Mbanzu. Avis de recherche ngai révérend Miate Robert sectionnaire yantumina kuna na Ilebo nazali koluka papa Minengu ancien pasteur sectionnaire de Mapono secteur ya sud Banga kuna na Ilebo pona ba carte motoba ya ba ndimi na pesaki ye pona plastification nde aya kopesa ngai yango epai ya maman Chako. Nécrologie. Monotata Luntadila Makani Nzaya kene munkumbu ya Manix ngena yensangu za lufua luangudi eto ya mbuta yanikele pardon yezinadia mama Nzimbu Hélène wavwendingi kufatadia kinkete mafua mena kunzo ya kiozi ku ngombe matadi mvaikulu ya nitu iluziku sitwaluvana kunima sangu ziza tusonge insangu zi tusongele sangu zizi kele yetu tulombele lusadusu muna bisambu signé mono tata Luntadila Makani Manix tokei na kopesana mbote faki umilengele toyambi recommandation ya maman Ilembo Céline ye azali mondimi ya église de réveil en sigle APN auti na Mbanza Ngungu bisika zwami atelema tukwa kopesa ye mbote faki sepelisa ye. Pesa mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci okukina yoko fanda tuyambi pe bimbangi ya bandeko na bisopa kimbangi ya maman Tona Mbumba ye azali musicienne ya faki ya uti na paroisse Patu kuna na lukula na division unique ya Bafleuve. Kimbangi ya papa Kiasungwa Ndombasi Shigi yazali mondimi membre ya MSSK auti na coordination provinciale des aumôneries kimbangistes des universités et instituts supérieurs kuna na Okatanga na Lubumbashi. Kimbangi ya papa Kiasungwa Kiala Gradi yazali membre ya MSSK auti na paroisse Mbudi kuna na Mongafula na Kinshasa. Kimbangi ya papa Mambando Shangu Aron yazali catéchiste auti na paroisse papa Simon Kimbangu Kiangani kuna na Ilebo. Kimbangi ya papa Wadia Tuka Nzuzi Debalon yazali catéchiste président ya GTK kuna na Kankokolo na commune ya Bandal ayaki na délégation monene ya 30 personnes. Kimbangi ya papa Paulo Mbunga catéchiste auti na paroisse ya Sapu 2 municipe ya Viana kuna na province ya Luanda. Kimbangi ya mama Wambenga Malundama yazali Selo responsable ya sous-poste Nkanu kuna na paroisse Mvwele na territoire ya Songololo. Kimbangi ya papa Mbemba
Mena Kuntima JP, yazali diacre responsable ya centre de Kimpese. Kimbangi ya papa Masiala Msasa Noël, yazali diacre responsable provincial ya badiacre awa na Congo Central auti na paroisse Nepalas kuna na ville ya Matadi. Kimbangi ya mama Mawaba Mabuku Wivin, yazali diaconesse auti na province ya Maindombe kuna na territoire ya Kwamut. Kimbangi ya révérend Kaniki Kayoka, yazali pasteur de centre Kalima auti na paroisse Kiswaka kuna na commune ya Pangi na province ya Maniema, yepo na formation biblique. Kimbangi ya révérend Kasonga Medar, yazali pasteur ya paroisse Kambadara kuna na commune ya Nsele, yepe ya na délégation ya 15 personnes. Pe Kimbangi ya révérend Isamanga Lukamba Jeff, pasteur de secteur auti na secteur Kanga kuna na Idiofa. Pe Kimbangi ya suka ya révérend Ebote Dan Jean, yazali pasteur de secteur auti na paroisse Ngombe kuna na territoire ya Lukolela na province ya Équateur. Sikani Subufandi botelemant kwa kupesa bino motefaki musique. To bongisa maboko to pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci beaucoup kina bino kufanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu pe to bengi papa pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi banso matei bapesi biso na tongo ya lelo mercredi 22 avril 2026 mayeto yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle, pe babeko, tolembate, isala kati na Yerusalemi, botongi nkamba pe tolona tobokola. Awa tozali na communiqué euti na dekajep, tokotanga yango, na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu na lotomo ya papa conseiller direct ya tata mokonzi ya bule papa Mbenza Kiangani André toyeli susu kosenga na bakambi ya ba mouvement association pe groupe oyo bakoyoka bakombo baya kokutana na bakambi ya dekajep kuna na ndako na bango ya mosala, c'est-à-dire na bureau ya dekajep. Mokonzi ya koreki, jeteki, dirigeant, ba surveillant, fliki, faki, ajax, preski, ratelki, Yerusalemi, Gaki, Jejeki,
Fareki Scout, service ya protocole PSPC. Boya komiyokela oyo Nzambe azali na yango posa pona biso tangu nyonso bayebisaka biso tolukela bana na biso bolamu pe mapamboli. Totie elikia ete ba responsable nyonso moko te akozanga kokende koyoka posa ya Nzambe ezali nini à travers DECAJEP. Lelo ezali mercredi, mokolo oyo tosalaka misala ya lingomba. Ndenge tozali kozela milulu minene ya elonga ya Mama Mwilu le 27 avril de service hygiène korali ya Yelusalemi pe banganga Nzambe biso tokopetola mbanza pe tempelo. Kuna na cimetière ya Mama Mwilu, première partie kobanda na résidence ya Mama Mwilu tina ndaku ya Papa Révérend Umba koreki fareki dirigeant Checheki pe Croix-Rouge. Deuxième partie kobanda na ndaku ya Papa Révérend Umba titokoma na hôpital Faki, Fliki, Pegaki. Na bandeko na biso bascout na cimetière ya Ngombe Kintsuka ba surveillant na jeteki. Mutu na mutu mema eloko na yo ya kosalela. Kongo to machette to pau. Kosala distracteur te. C'est-à-dire olie omema eloko ya kosalela yo omemi masolo na sika ya mosala na banza na yebite kuna na cotation ya Tata Molimo Centre bakopesa yo combien pangise to kuzunga katufila kaneko uno lumbuki ya makanano mukuma kia ntsintsani ya ntungulu ya bisinzu mbote totomboka babingi yetu ziti seno ndangu kadi entsungi ya mvula yena mbote vo twaluaka ndangu ya mbote tsintsani yeto yatona pe mundangu ya mbote twamanisa ndangu ya mbote twabakeno ndangu ya konda futuki mumavata mututukanga ekwa Nzambi mpe kabakuisa nga moko mpambako katufila keneko monata nkuta mokolo ya yenga tobosana te yenga ya suka na sanza oyo ya avril nde tokozala na ntsintsani ya batata na bamama mois d'avril. Natina wana tosengi na ba recouvreur to sala makasi awa to attirer attention ya bandeko na biso ya sécurité bapekisi recouvrement te kasi eloko to telemeli basani oyo to vandisaka ezelaka mbongo butu moi basani wana nde yango bapekisi kasi bapekisi recouvrement te pamba te soki batu batamboli te pona koluka bimbelekela tsintsani na biso pe kobonga te na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso malamu tosala makasi tosepelisa Nzambe na biso nde mukolo mwa lendi milulu na biso ya elonga ya Mama Mwilu ebandi enatina wana commission ya organisation ya fête na biso bambuta nyonso oyo tokotaka réunion préparatoire tobosana te
réunion na biso ekozala samedi. Réunion na biso ekozala samedi na 15h. Ya musée panza tolandi biso nyonso. Lobi tolandaki ndenge batata na biso bateyaki biso, surtout na maye oyo matali Yelusalemi ya sika. Ndenge Yelusalemi ezali kobongwa na biso, ezali kolata robe na ye ya sika. Biso pe tobongwana, tolongola mulatu ya kala, tolata mulatu ya sika. Soko olingi oyingela seko kati na Yelusalemi. Sino alors Yelusalemi akobenga na yote, kasi yo moko okoya komona ke nakoki lisusu kovanda na Yelusalemi te. A partir ya bizaleli yango wana malamu tangu bazali kote ya biso totosa, tolanda, tomekola po ete tozala kaka toujours pene ya tata Nzambe kati na Yelusalemi. Sino alors biso mingi tokobanda kotalela Yelusalemi na musika. Banza wana tokopesa foti na mutu te, pamba te biso nyonso tozali koteyama esika moko. Lobi jeudi le 23 avril 2026 na tongo sima ya ntsintsani ya mazut nde bandeko na biso ya territoire ya Ilebo na secteur ya Sud Banga bango bakosenga bolimbisi tina nde basengi na bandeko na bango oyo bavandaka awa na nkamba lobi bopesa bango maboko po ete nombre emonana ya kokoka pona kosenga bolimbisi ya secteur na bino. Biso nyonso ndenge tozali kolandela yango nde nzoto ya ndeko na biso Papa Miskas yango ekokomela biso awa na nkamba, plus précisément na Lukengo mokolo ya vendredi le 24 avril 2026 na pokwa. Ndenge tolobelaki yango kaye efongwamaki kuna na bureau ya ville sainte na oyo nyonso alingi kokunda ndeko na biso tokokende kokuta kaye yango na maboko ya papa Nlongi responsable ya Mbanza 1000 francs mata likolo na Banza. Biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Awa tozali pe na communiqué ya sango ya pasi. Sango ya pasi pe sango ya mawa okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo na lotomo ya nkolo wa biso papa Nsongia Nzila papa André Mbenza Kiangani biso libota ya Grand Équateur tozali na mawa ya koyebisa bana banso ya Grand Équateur ba volontaire ya Grand Bandundu pe ba volontaire nyonso na bandeko na biso nyonso ya Lingomba ete touti kobungisa moko kati na biso volontaire autaki na Nord Ubangi na territoire ya Yakoma na secteur Abuzi nde mobembo mwaye ezalaki ya koya awa na nkamba pona misala ya botongi Yelusalemi. Nde tango ye akomi na libongo kuna na Kinshasa nzoto eningani asali kaka 3 jours ya maladi akufi. Kombo ya ndeko na biso oyo auti kotika biso
Papa Nzolela ye azalaki mondimi pe membre ya Croix Rouge ebembe ekobima na morgue pe kokomela biso mokolo ya vendredi le 24 elali na lokengo pe ekokundama samedi na Malita Mangombe Kintsuka. Bandeko na biso ya Grand Equateur basengi lisungi na mabondeli etiami loboko na papa Romain Mondonga, kapita général. Nabanza pona maye oyo tozalaki na yango na mokolo mwa lelo tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo pe tozongi na bopesani mbote faki tomibongisa. Musola kwa seye mwana tata mwanda velela tuena kintwadi yesedieto tata mfumwa mbanza tata nluengesi tata nsongya nzila sinjili ditwa sisulwa mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa mukengela Yerusalemi tungisa dio yevyengisa dio yandi mpe watambula mbebe ya kuzisonga ngazi zikia tata mfumwa longo mfumwa dibundu tangu za zubuke na wabindama mukuma kia kisano tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana tokuvana kia mbote faki. Ika twakubike no moko twavana sedieto kiambote munkumba se mwane tata mwanda vilela munkumba se ye mwana ye tata mwanda vilela
tuendele kutovwana. Tulombele nkunga yesambu kia le 6 avril kwa faki yesedeto sikatofoko de la Sam. Tusamba. Mukumbwasi ye mwana ye tata mwanda vilila. Lumbu kia kiki ansambanu mungonda yanya boso widi muketwe dilu mukunga. Tata nzambi muto msabito bantu. Nsatu zaku mufila kutwena. Mwana kwa Yesu Kristo pasomola wa wana minda betila. Fumuti Yesu Kristo ngebu azola vulu za muntu watambudila lufolo Antoni yewa kuma vananti kumosi yemivi. Ndu moso ba otoma kusevila kansinge waka vutula di mosiko kadi wazola vanga kaka malauza na esedi yako kadi muntu kafeti vutuka kaladiaka monanti meno momo maonso no mavanga ma mukumaki beto bambi tutomini di uzayavo ngezulele vutula beto bantu tuakala ya kuvaki mosi koko kalanga kumosi ebanlongo mumvutuka kuzulu wasonga makala kabalongo kibako wabasonga luzolo lwako yewa bafila benda munza ya mvimba yekitola bampakanu seminkwikizi mwanda videla sika kulumuka isika kala yenu kansika lukunza yako pova zeno momukanda moyo tumwinangazo mulumbu kia kia nsamba no mungonda yaya tata nzambi fumuti Yesu Kristo yingi tata mwanda videla tuzedi votona ba vila vana misomino kadi tuvanga manembolo zolanga tufusanga sadi bino ntoni kadi tuvuezanga malakanikina tufuka meni vana malumino pasivota mona lemvweno tutone nimbizeto kadi nzamvimba niku pasivota teza zaya ngekiti unani utuvisisa kadi beto zayo akimwana kaka mukuma kembizeto bivuku bitusakidi lufwa bimbevo zimvita nsatu mvita zena yeto vanza simadi luketu enfumu utari ni masumu metoko kadi tuzedi ovonge fumu Yesu Kristo diwafila vananti pasivo beto toabikwa bana banzambi tulombele luva munza ya mvimba Afrika Europa Amerika, Asia, ye Oceania. Ngebu avova, kava sala tadi vanantandwa tadi diandi kodi alembwa kunkulwa. Tumwini vondambu zankaka munza, zakinu kaka muna wisaki abatu bankaka. Muna luvuvamu, yambula wabasuri la kimpovila mpasvo mukubadi hatisa. Kadibubu tumwini vo, menga mabantu. Maidikirikala zinga vana mesomaku mukumake kisolantu hadisi. Idio de diande ampasi beni dia kiadi pe. Kadi bubu ba fit kutunwanisa
betu ebitu tunavunda sana. Tululombele, luatu katu dila moma onzono, pasvo luvuva muluza muzaya mvimba, pasvo makanda ezindinga mawizana. Imomo tuziye kula kobeni banlongo, mukumbwase, ye mwana, ye tata monda vile. Ozambi zengya kanu, Diona dilanga ikeko. Ozambi zokiansiona, oyanarana musipana beno, ompala isu ya tongorwa, kasi wa fungula, kayo, kana wantu kekangwa, kasi zambi kekangwa ko, alinzambi waseroka, waeto watua, Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yo
Mpungi Antoine. Lu Susunga Kindu Kanama Ngili Mukuna Nkulantinu. Mpungi kwa tata Joyce. Batata iba mama, jambo zetu awe tukolele leto petulete ngombo ya tata ya mwana pitata mulimo sana tolandi mate na biso na kananda pakambe wana lesiye na bisa ngombo za kisikizo ya ngole kwa bati la
moi mobimba. Pe ba programme nyonso lingomba akomisi biso nyonso tolandi malamu. Yango nde kolanda pe kosalela. Lobi tolandaki malamu maye oyo malekaki na rencontre biso nyonso toza kumilengele na ntina ya milulu maloba ya papa Mfumwa Longo, papa Diangenda Kuntima. Na tina ya date ya le 12 avril na 1959 wana pe na le 27 avril kaka na 59 elonga ya mama Mwilu likebisi ya papa Mfumwa Longo, papa Diangenda Kuntima. Mingi na ba mama oye mingi na ba mama wana papa Diangenda azwa ba mema ye na bazela ya mabe pamba te mukumba oba pesa kiye ezalaki ya monene papa Mfumwa tunali bana na tango yo toto sandenge papa Simo Kimbangu Kyangani aza koloba na biso kolanda bokoko ya tata Simo Kimbangu elingi koloba ete mibeko eza boye te mibeko zomi oyo bakotangelaka biso na kati na Bible pe mibeko zomi na mibale oyo ya lingomba tata Simo Kimbangu. Ye moko papa Simo Kimbangu a renforcé na makambo nyonso wana papa Simo Kimbangu Kyangani a renforcé makambo nyonso wana mibeko zomi oyo ya Moïse pe zomi na mibale oyo ya lingomba ya tata Simo Kimbangu. Ye papa Simo Kimbangu Kyangani ayebi ntina mpona nini asaleli biso rappel susu na mibeko koloba eke mboka Yerusalemu ya Nkamba ekomi mboka moko ya bapetwi eza boye te donc tosala effort biso nyonso tofandi na kati na Yerusalemu tozala bapetwi to respecte mibeko o bapesi biso po Nkamba sikoyo leta atiango na niveau mosusu oyo niveau sikoyo ya mokili mobimba bakoya kotala biso eske tozali korespecte mibeko ndenge batieli biso yango okolimisanga bandeko na ngai ya gaki bobima nanu awo posi bokangaki deja bifunda na bino bolingaki bobima nanu awo bandeko ya gaki ekisaki bino instrument wana beta lingomba tata Molimo totalaka mabina te yango instrument wana boza kobeta wana oyo eza kobeta mwa mbunda wana topekisi yango toyoki
toyokani oyo mwa mbunda wana bapapa batikaki yango te. Mbunda wana bozotia wana bapapa batikaki yango te. Donc botika mbunda wana mobeko eza na kati na lingomba tobina kati eza boye te etopelaka mabina soki tobeti mbunda oyo mabina mutu auti musika akobina te okobina te wana foti ya nani? Biso bato tiango parce que botie mbunda oyo bato mukili babinanaka nango siko ala nkamba pekisi ke tobinaka te bosio bino bobeti mbunda wana bino bokobina te kasi oyo yebi ndenge babinanaka kuna akobina te okobina te akobina wana foti ya nani? Bino bato bobeti mbunda wana oyo yango tolobiki mbunda wana bolongola yango bozongisa bainstrument nyonso oyo bapapa ndenge basepelaka nango yokali nesika wana bokangaki bainstrument bokendaki na bino ndenge ezalaka ndenge wana te tosilisaka ndako ya Nzambe toyokani na esika wana parce que ezalaki na ntango papa Mfuma Mbanza ndenge tokendeke na kolona mpe kobokola batindaka mopaya munene autaka Italie, un Italien, Monsieur Ribin aye na nkamba banda kuna na Italie bayebi ete awa tomelaka cigarette te. Donc ye tango auti Italie ndenge ayebaki ke awa na nkamba tomelaka cigarette te, ye azalaki na pipe na ye oyo bandaki komelela pipe. Tango akomi na Kinshasa bayebisi ye ke soki okomela suka mbanza ngungu kuna na nkamba bamelaka te. Donc akomi na mbanza ngungu asali skal ameli fois ça la 3 jours amibatela pendant 3 jours. Tango ameli ndenge wana abombi yango musika aye nango na nkamba kasi abombi yango musika. Siko papa atindi biso tokende visite na bilanga ndenge ayaki na tina na bilanga tokene na tadi totali bilanga sikoyo tango tozotala bilanga mutu moko azane sympathisant donc ndenge tozwaka bato azosala na kati bilanga na biso amelaka ne cigarette ye mpe mpe faire visite biso bilanga tie poche almet papa solo est-ce que bino bolobi ete contraignant soyo bato bamelaka likaya te mais oyo ameli likaya nga mpe nakokomela te ese topekisa ye te topesa nzela topesaka ye nzela parce que amoni oyo azosala na biso azosala mpe na biso kapita mosala azomela likaya yango tango tozongi ye mutu liboso afundaka biso papa Mfuma Mbanza yo bolobi eke bomelaka likaya te limisanga nga na mili paseta bana na yo pesanga bakenda kotala bilanga kuna namoni mpe mutu azomela likaya ngai mpe na bimisi oyo ngai pipe na ngai mpe na meli aye kotubila papa Mfuma Mbanza. Mfuma Mbanza atundaka biso ngai na papa solo longi ya mbote luweni longi ya mbi otesi matei ya malamu esika wana biso bakaki oyo ya mbunda wana tolongola yango noki te ntango boya komona ekenda kati ya ndako ya Nzambe boza kobeta ale mbunda wana tango ekobeta visiteur tango yoka mbunda wana bandi koningisa mbunda kati ya ndako ya Nzambe basurveille na baprotocole awa te abe mbunda na bino yango nezokobeta wana soni te bolongola instrument wana bozonga na bino donc bo
te na bisika nyonso oyo gaki ezali mbunda wana kaka bolongola yango toyokani bokokende na bino yango mpe papa Simoki Mbango nkiangani apeka fliki eke badrum wana bapapa batikaki yango mpe oyo kotindaka bato na mabina yango te Imbangi moye toza kopesa na materia pesa biso misala kokoma ba savant donc tozala bana botosi la kaniko 14h kolona pe kobokola pe ntinsanya tongo nyonso tokobosanaka te batata na bamama na ntina ya mazutu oyo ozosalisa biso komema biloko nyonso ya mosala tosilisi botongo lelo nkombo tata mwa mpe tata molimo santo amen. Mukunda kulevi kulula bu matondo mingi na touti bongo kolanda mala kokote batata osendela na ndongo ya lelo ndenge alembisi biso akundeli biso na emiso malekala kikokolobi na kokwa solo emiso matoi mama ya makambo zalete osinga kosalela mokila mokolala to mokambola kokitilama sokande ayaki kokoleta sete lisusu na bangola na biso ya Présence, maman, bonne présence, maman, bonne présence. Batata, on tozali pressé, sani wana kuna ezali ya biso.
batata otoza presse sani wana eza ya biso bamama noko lobi nalukaki yo nzembo wana papa sengaki ya oyo okomeroboyomai bamama isalela makasi ata na présence tobengi batata pour la présence batata natina ya présence batata présence batata présence batata mama boyo bazaki na retard bamama bayaki na retard batata présence merci Faki merci mama tata présence merci Faki. Kakate kasi mlelo kauke oye kokota na tulungu
wana kolo loba volonté na yo loba volonté na yo le volonté ya nzambe owangana mpona nini tozali mibimbange tulungu ngenge nzambe na biso mercredi ya banani ya bilombe na yo papa etoko ye kasi munoko kokange munoko te Ginette kutu opesa na micro alobala nsukia zo loba nini kuna Bonjour micro noko yolobelo mboyo ko koyemba te papa asengaki yango na chorale de dirigeant oyo kwa lobili na nkombo atata mwana mwalimu Nzambe décision makasi soki batata nyonso bazalaka déterminer lokola ngai kokima parce que biso soki tofungo telema omoni kaka makambo makendenge mosusu biso tozali na décision moko bato tozali baza koyemba bazwi décision na bino koleka na biso décision na biso batata yo tata etoko laka leona tata buka ina ngombe kinchuka akole kufata mutwela tuswani sangai aya awa lungu akoyebe nini na kupita na zo tuswani sangai moya na awa batata oye tobeta Kamputuko. Baba Toto balazira papa toko bukalia bosalawa. Eyokani ngeta papa. Eyokani papa toko. Nzamena ya eyokani. Zalala kalelika na ntambo na yo toto simuki mauki ndani. Merci papa. Eyokani ingeta nkolo. Baba leo mercredi ya banani ya mama boyokaki papa mfumwanongo papa tengena kuntima lobi 11 avril 1959 bamama botala mwana tala bamama nayo yango papa simoki bangokianga bakita eza bongo kasi batata oye banani fondation batata ingeta kasi soumission fondation batata soumission mama faut se soumettre batata c'est bongo merci papa de la 15 minutes tofia ukota misala batata oye bamama oye toyebi ke lelo ezali mercredi sengeli tozala bana ata obeti nsima tosengi ka bolimbisi ndenge tomoni baga $100, $50, $20, $10. En tout cas, batata ondele tokoka ezosimba te tobimisa $100, $50, $10. Nani akotelema liboso tata to mama bamama mama motakotelema liboso $50, $100. ata batata babimisi banzaka ya milai bamama bafongoli nzela na 500 francs ekokatama c'est la sukeri batata bareplike
batata 20 000 francs. C'est-à-dire batata tozelaka mingi to batata esengeli tozalaka manzangu oyo nyonso yo obongisaki ezala $200 $300 ekende te lobi batata 40 000 francs. Voilà. batata 40 000 francs. Sanya batata yango wana kuna bongo papa protokole ake wapi lobi fumu Yesu abetaki apesaki batata 5 000 francs ibanga ebeta mapona ba mama esoki lelo oyo ekeba ya batata tokende kotelema na ba $50 na biso na ba $100 na biso totelema ya solo lelo ezali mama totelema mercredi solution lelo ezali journée ya mama kasi batata 10 000 francs ba mama kende peto longoli yango voilà ba mama batata 10 000 communale ya bukama dalaka toujours ba mama tina lelo ozalaka noka mama félicitation communale ba mama 10 000 francs voilà 20 000 francs ba mama 10 000 francs ayaka te aye $50 $100 batata 10 000 francs yangaba voilà akende kaka ba mama totelema ba mama $100 tobetela nokoma tobetela maboko nakamba alobaki mise esilaki nako batata oye bagayar oye nini bapatron oye nini baresponsable oye nini likosiani yao oye pole $100 nyonso $150 tata maboko na biso lelo odi mapamboli okendele ata na boye nga nayebisaki bino soki totie molende tokokani na biso nsima nango tosengi bolimbi balobaka bamama baza te bamama akolemekedi bazwa Sipasi ziokele munza ya mvima tala batu beti bokanga kwangeye tata kimbango kyangami zambi semyambyabyo tukiye kole utufile kenda utubandila tukiye kole utufile kenda utubandila
ye ale mama mpila mupila oveninga kutata nzaya vuvama zaya mvimba nikwe tata zungulu mitantu miwokele vita ye ale mama mpila mupila oveninga kutata nzaya vuvama vita ye ale mama mpila mupila oveninga kutata nzaya vuvama Mango
papa tozongisili yo matondo ndenge tosengaki yango avant le 27 kabela biso mercredi. ngai te papa itoko muta botoli yango yamba pasteur wa pasteur ya territoire batata 15 000 francs. Non, bazwi na titani na divers papa. Atako bazalaka na nko toyebi esika libabe wane uti toyebi yango bana oye batata mabo mama bobetela biso kameme maboko te. Bamama pasteur bamama oye on travailler avec réserve. Nzambe akotika oyebi yango. Voilà. Bolanda kasiko batata. Batata oye. Oye. Pole. Ba dynamique. Oye. Pole. Ba patron. Oye. Leoni. Kolo nanga ya oye. Atanyo kasi kufina ngo kasi bozo peta papa to memeli bango na systeme ya banda kasa. Banda kasa. Na comprendre. Yo loko koyoko no motema pasité. Merci. Parce que batata ba yebi que ba maman bazo préparer fête. Alors faut bazala na fond oyo ko pesa bango makasi ya ko préparer fête. Comprendre. Merci ni kolo nzakomba merci yo pesinga courage pas na lembaki na yebaki te même na joaki courage kutu na mela na atiri ya tongo ya lelote. Lokolo pesinga courage merci. Dodo mama avant mbongo na zo préparer fête ata na mbongo na yeme tata faut Alexa tata na nutole responsable faut abax la yekaka tata 5 000 francs yoki yango papa misifla yekaka ata mwana muke 5 000 francs 5 000 francs yoki yango papa ema yoki yango oya Afrique est-ce que azawana ema azate mamwelo kaka nazomona wana. Est-ce que mamwelo na minute akomona na ata na 1000 francs? Kongo mama dirigeante ya faki. Libano wale kuti pa mama dirigeante. Wewe zalaka chaque mercredi fois la ta vert blanc. Mais lelo ala tiki zoba alors ibaki que passe. Papa itokazo sepela wana ndeko sepela sans effet. Mama dirigeante a tout qui soba tami wapi Fakere ayoki mongo mama dirigeante ndeki soba ale tadi ngolo mama dirigeante bima yoki mongo ya ndambe. Mama bozali ba invité spécial. Bon batata félicitations pote koboto la moto eloko na ye gangi ondimi ke toza ba gang batata na bimi batata oyebi pe sikoyo nazalaka na famille c'est fini. Merkei batata bozaka kabilombe solo boyaki liboso na mokili okengelaki yango solo.
Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Vendredi bamamba kokota déjà ebele. Papa ata eza bongo tozwile ba Kolongi vendredi tokopesa bino coupe. Batata oye. Oyo coupe ya promesse. Makasi tosala makasi. Mbotamoto.
Ezekiel nzakomba alobi boye batata so baganye vendredi apesi bango moko mama nkolo ya vendredi wana olobi ninye bakoganye to bakoganye te bamama kubangate diansuka makani nkokela munazola kwange yese ye kwa mwana ngitata mwanda wavelela fumo tufuka manevu tulafunda dia matondo ye matondo kwa beno batatu bana muna mana malukwa makutuva za onso na di matu luvutirila matondo bene lukutubanzili tulundi di munafuku wa vimba munazola nkenda zeno kwa betu luendi mavimbi tumoneke na vinga kia kufutirila matondo tuwidi longo dia tituki munankano tata nzambi wavaya kunetunkuta muna mwini wa vimba esalukio nupiga ntungulu kimunekene munsungi ya ntungulu twenena dia tutukululombela la kutusaku muna bisalu bina bitusalanga konso kwa mwana zeiyana akatambulilanga lusaku munu tulombele tangu peife ifweni pasivota kota muna bisalu bina bikuba mani atela mani tululombela kaleto ntwadi sumbula ivonza ya kala napi nkuba manu zina yetu mukumba kia nkinzo wale 27 avril 5 edibunde kitata simo kimbangu muna nkanda nzambi muna mvumi na miawonso na miawasonama muna nkanda nzambi isonge levomana matamoneka msungi imana mala kubika tuka se yemwani tata mwanda wavelela nkenda zeno kakatutalomba pasivola kutunungisa banzi la kwa nkangu muna nzila utakota lobatanina kwa bana pi batavaika bika ula batanina tudiatilanga bwabwingi muna bisengo bikondo lomeso beni intanini tukabya muna zulu bidiatilanga mumaza bidiatilanga muntoto babingi pe batu badiatilanga muna malo ndwa kuluza mbote tutalomba muna bifuru bina bituzingilanga kwa bana pe bakuba mune mukota mu Yerusalemu bakota maluvuva mulwa wonsona fumo katuta kulusonga nzako kadi mama onso matamoneka munza mnange kakasimo kimbangu lwakibigudilamo idi au tutalombela muna ntangu za onso no bikavo twakala baluenga pasivo ntangu na boifweni twakembela yeno kumosi simeno zimvita zo za onso zitabua kuna nsiza mputu nsiza mputu za onso no za niku kazenena kenda zeno tutalomba menga mabantu matatiamuka dia tutakulombela luhuva mukuntia ntangu nalo tusanina munangiza nge mwani tumfumu Yesu Kristo itatasimo kimbangu ngeye mwanda velela luhuva mulo tunatina dia lusima mvita zo za wonso ni mavanga moma wonso matombe matamoneka munansiza mputu mu Afrika mpe dia udimosi nchi ya kivuile ngitatasimo kimbangu RDC na temla lumbukia unu kuna este zimvita za kinikaka lumani samvita zina za onso no munankenda zenu beno ho ensalu ngitatasimo kimbangu wawunene kanti ensadi ya fiuma kanti ditamone kansadi ya fiuma mina mukatu kwa dibune kitata mwanda vile ditanwane munabisalu ibeto liaka mpentantu kada mpemba kavuye mfunu vanga mana makondo lobetela bika hola kutuyandala lwa kututanina lumbukia unu kia onsu tuturi dikana mokomelo kututanina munazola kwa ngese yekwa mwana ngitata mwanda wavelela amen twende nukia mbote
Maman, bébé, ça va? Chérie, bora bien. Mambo kilo. Mambo kilo makuta mambo kilo mambo kilo. Alaga. Denio? Não. Não é da poaça, né? Eu vou dar uma aqui na rua. Ih, vai vir. Ie vai joyer para me mais Denio. Yankenden. Mais eu abazoe na grupo tenu. Aí eu continuo aí, está feliz com a casa. Na sala da uma a comida mais não como não ia não mas tu botar aí caixa mano oh dá pena fazer na churrasca eu botar aqui esse malo lobby a tu na aqui lelo tá bien peut-être à comportement lobby nous là non moi c'est là Bolo balai que dosa lento, mas não é que dosa lento. A adresse é trop. Les annonces, hein? Ma, gota. Gota kas. Besa. Maman a dit. Papa nangai. Merci vraiment chérie. Wapi? Na Bandundu. Alors je viens kuna. D'accord. Maman. Osana okena yo. Mikongo yo bacha wapi? Wapi? On est aussi matin. Oui, c'est on a mon. Caméra c'est aussi matin. Et bon va brancher la caméra. Bon so câble va brancher au côté, va brancher ngona ndi na caméra ni. Oyo za caméra oyo câble yo. Régie. Câble oyo bopesio eza ya caméra hôtel.
On a pas de presse, bakanga. Vous êtes boyé, Nani? Marie. Ok. Solo bandeko na tati kolanda maemanso maleki bongo liboso ya tata mokolo mwa lelo nde tokutani bongo oyo bandeko batali totombeli bino boyoki eliki ezali ete bino banso bosi bongo koyoka maloba ya papa Mfumabaza ozedi kati ya tata elongi ya Nzambe Molimo Santu mokolo mwa lelo ndenge asili koloba na biso mama na likambo tozala makasi na mobeko mpe oyo batata batikaki te na lingomba tobakisa te oyo biso tokotisi tolongola ndakisa na bandeko na biso ya gaki ndenge awuti koloba ete instrument oyo ezali kosala ete miziki oyo ekopesa bato mpona mabina elongwa totombeli bino boyoki malamu na manso masili kosalema a liboso ya résidence ya tata Molimo Santu mpe tintiani ezalaki ya batata mpe na bamama elonga ezalaki bongo na ngambu ya batata nde totombeli bino bolandi malamu natiki bino na maboko ya mama Nadine oyo azalaki bongo na nsima ya kamera. Ciao.